MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Et mbote lisusu, bon dimanche encore une fois de plus balinga mika nde na lobaki lelo mokolo ne yenga tokobeta masolo ya basantu ya bana na njambe ya baumbu na njambe ya bayembi na nkolo. Et nazwaki contact moko kaka ndenge biso tozwi ngolu ya koloba na bitando pe bato bayoka, donc tozoko véhiculer ba message oyo ezosunga. Ndeko moko azwaki révélation. Na révélation amoni nini? Amoni ser na biso. Déjà capture wana yelo belebno quelque chose hein. Il est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Il est les combats. Ah, j'aime bien cette chanson na lingango tellement makasi. Il est les combats. Ils ont dit qui combat. C'est hein, tous ceux qui me combattent. Ils ont bon me combattent français. Ah. Yende ya puinanga ya tango nyonso. Et nze momo kitoko et sali succès mikolo hein, sali succès mikolo au saranate. Et nalinga makasi nalinga malke ba kongole bandoki bato banoko diaboliser bazokena ona ba sens mo na mona tata mo ya ba rasta ya ekoloba oh non soko zo yemba nzembo wana il faut yeba ke pardon na bona kota puna bolimsanga nazo expliquer kaka ndeko mo azo révélation na révélation na e amoni sœur Deborah Lukalu na maman na biso o ayembi mokolo nzembo ale trouble Elsa Mwadi babebani ya kosakana te nini ndeko Deborah a escroqué ndeko Elsa basalaki featuring et nzembo beti 1 million de vies ndenge ba koma soué hein ya ba yembebele lelo en tout cas na moins de 1 mois sur beti 1 million te a ce que penza ma plein Deborah comme ça déjà figure bat bayebi et Esaïe quelque part pe moi apport pour ndeko et sali que nzembo yokani yemba et tamboli mokili momba bat sepeli bref ndeko azu révélation amoni sœur Deborah na sœur Elsa babebani bakabwani sœur Deborah meli sœur Elsa et trouble penza au saranate. À part trouble wana confusion destruction je sais pas na benga onini nzamba zotalisa ye que Dieu n'était pas d'accord na union wana. Donc en d'autres termes fallait pas la sœur Elsa à se mettre na Deborah Lukalu fallait ki asala nzembo na ye moko sa intervention ya mutu nde loko nga na ye awa na meka koya kolendisa baike. Bible zoloba to méprisaka révélation te mais to discernaka ok bozala mbango ko finga te bozala mbango ko juger te parce que ba congolais baza bongo bozala mbango ko loba mabete so oza d'accord te ezali choix na yo eza droit na yo leka et kokoma commentaire à mabete ndiko kozala eza révélation azwaki ya solo et ngai na za contre te na confirmer pété parce que révélation sera personnelle mais sinon et naza quand même na liteya ton message moko ya motuya makasi tano loba motuya makasi ya repasser na peuple de Dieu na bana na nzambe surtout na ba serviteurs de Dieu na terme ya mokala attention aux alliances. Et à YouTube, on va parler de confinement. Attention aux alliances. La Bible dit ceci. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi ou encore qui descendent en Égypte pour chercher du secours sans autorisation en Ngaï. Cela veut dire quoi? Au moment où on a la Nzambe, vous avez appris la Nzambe, la mamunion sur la vie. Faut que y ait une association. Ok?
awa naza contre ni ndeko Deborah to non na oteya par rapport à la révélation de Kwazouaki. Omoni soki surtout sur aux Osaïla Nzambe, tu dois faire très attention, risque ça. Au baby sa grâce, au baby sa lipamboli. Likolo ya kolinga ko salie na batu, misusu ota mususu. Nzamba omona été, Nzamba si a rejeté, Nzambe tant très important. Batu baby histoire ya Josaphat. Na Bible. Josaphat yana ko salie na Akabi. Ce qu'il ne fallait pas. Abika na liwa. On appelle ça ba détail on essaie de batanga la Bible ba ebi. Donc azali muto akufa, mais heureusement pour lui, alliance na Nzambe muto batela ki. Parce que Nzambe abana ko mona misale bana ko ganga ya Josaphat muto sala ki aza épargné. Tango azongi. Prophète a dit, il doit-on secourir les méchants? Dieu n'était pas d'accord. Nzambe azali na kanda. Il y a des gens qui ont kufa likolo ba alliance. Il y a des gens qui ont kufa ba boma ba grâce, ba ministère likolo ya ba association oyo. Mungomso no so la musala na Nzambe moko. Na tunie muninga na yemoko alobi mama tika longue histoire. Abit ndeko wana leka na église na awa. Asala ba dégâts. Agena olia soso na maki do abimana mama na mwana na église ya muninga na église ya batu. Il est animé de quel esprit pour non poser ba acte des apôtres à Montino Bobo Rudus. Je sais pas si je me fais comprendre. Mikolele ki na terre matière mo wana lobi boye. Mosala Nzambe so moni ministère zotambola terre. Koluka ba grand te ke luka Nzambe. Lelo o ba blo ba fitiringo ekomi mingi au salinzembo na yo lokola frère nanyo yo asi ya ebani na diembela comme ça mokile mona nga yebanga ya mabete mais ebele bo salango parce que yo zo mona oyo zo mona mais Nzambe azo mona eloko yo zo mona ndingo zo mona lango te Nzambe aza d'accord te tope Nzambe te mutu apesi onzela. Sur ce, avant de vous associer ou encore de vous allier avec des gens, ils ont un ministère, au fitiring, même koyemba oyo ngoyembela ozana nzembo ngoyembela Nzambe, mais au sepelu oyemba na mutu songolo to pakala. Tout na Nzambe. Kozongo lo pamba pamba te, c'est un ministère. Koyembela Nzambe, c'est un ministère. Et si tu veux que Dieu soit glorifié ou encore honoré dans ce que tu fais, et ça important, on va recourir à chaque fois tant aux autres sala eloko. Est vrai, au nenu, très important. T'as la bonne ba musicien mokili. Walinga sanzembo. Walinga bimsa album asika. Akota labo. Atuna maître nae. Nzambe nae. Oya sale alliance nae. Aoloba nae ke clip wana po salango Lata Rafia. Moi mbalo akonda okomoneza nani. Asala clip mona bantaba. Bino mona ka batabe. Ils ont un sacrifice. Yo bokanti asala yonga pona sentiment to po sepelisa batuto po clip nezala bien. Et ça bien instruction. Donc, comme minimiser le roté quand tu sers le Seigneur. Même ba mambo mikie est important. Rassure-toi que on a aussi l'anzamba, c'est anzamba se glorifier. Faut avoir instruction et pas naïe. Moïse pour ton temple, il n'a pas instruction et pas nzambe. Alliance et ça boyo kanye entre deux parties ou plusieurs. OK? Association nous ces alliances so yebarate. Omoni ki amitié au monara et alliance. Au moni relation amoureuse et la alliance. Yango moni babala n'importe qui te, balinga n'importe qui te. Surtout sur obinga mose la Nzambe. Moi sinyo so bazwaka te, mbalio so bazwaka te. Okoko zo ni kumba to ba problème kaka pona relation. Momoni même ki amitié oyo. Ba kota muto nyonso te na vie na yo. Ebele ba kufa likolo ba camarade boyo na ba masolo te. Attention aux alliances.
Des messages nazali na on posa kopesa. Moi même na business, ba s'associer na mutu nyonso te. Ba to belé ba zindisa ba mbongo ebele car rapport asangisa ki mbongo na mutu mo we fallait pas. Que baba te la grâce ya. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son nom en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croient.
s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le tout-puissant, l'éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.